La kabasi onyo somoni baza basi ya mabala ba mama na bana ndenge bavandi aw baza bango ba deuxième femme baza bango na ndenge na bango ko bango ba ya luka mibali na ndenge na bango ko artiste basi ba luka bango abotika ya vanda na ye abonga uti direct poto si ya uti poto avanda na poto ya vanda kawate na papa baboti bana combien okotanga komba bana na ye aza na bana 5 lili ya ye bana na ye rival ya mama ya papa Verkis yepe afandi aza awa poto monaki quand même yepe babalaki ye na moni na ngai ete mama azalaki wapi bakokana elongi na papa yebi kasi mwasi soki bovandi na mobali mwasi soki ovandi na mobali il faut bokokana donc soki oumeli na mobali bokokokana mama ndako faut se respecter faut pesa nzoto ne kilo faut pesa mobile na ye valeur moi so abimaka zo milakisa miso bataza moi sa valeur te o wana ko ya na ye amilakisi po baye mais tant bato bakufaka deuxième vente saka ete première nde mutu bavandi saka to bengo ka moi sa makango ki sikoke oloba na yo te babimino ka den kubo na matanga ça fait mal yo moko bando vanda pa lobi oni na omona rival na yebo ko sala ndenge nini mama mususu wana wazomona na te poto yebi soki ko kufeli mobali faut ko ya ofanda quand même ezaka mona ba cérémonie sala ka comme ça yesu ko afandi wapi to akeka ka bongo na ndenge ake mais mama wana bilobo tunyenga na yebi ete ko banda yala na yebaka ya lisi wana Verkis aza jeune biso peto za ba jeune malgré tout Verkis azali kurutu nga akileki mais nazali komona ngai bana na yeba Verkis na yebela ye mwasi musute na yebela ye ka ya lisi na yebela ye ka ya lisi mama ya Eli mama ya Roli mama ya VV mama ya Fifi Solange mama ya Kiam na yebi banda bo mwana nga Verkis mwasonga na yebeli ya lisi ba wana musune yebi bango nzela ki biso zokenango mais regret ezali ake via ke mbango na besoin nan parce que Moutouana, on parlait de mal de Verkis, mais Azaki Moutouana malamu. Biso va artiste pe, ils ont prendre, et donc ils ont évité, ils ont prendre, makambo ibime qu'il y a des faux. Et donc ils ont évité ma kasi na matanga Verkis en tout cas. Là où va de terminer en tout cas, image voilà des faux vraiment il y a ce matanga ya Verkis. Au moins saxo yo. Yango, il fallait qu'il ait remettre un peu président de la République. Il fallait premier saction yango et l'autre est banda comme si Verkis yango yo vraiment que reggae na yeka yango akenango. Il fallait remettre un peu à chef d'État et que la musée nationale, mais de toute façon la cérémonie officielle en tout cas va remettre un peu à chef d'État et que la musée nationale. Aye na komitunaka. Aye na komitunaka. Aye na komitunaka. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende boko bika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abondel pour na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension sisili bilonyo zanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème ya mwana bandeko lobate na bandeko kende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à lobate na etango na yiko ba yiko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komo loba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamwa asali na bomo na ngai.
nazali na problème ya mokanda to reprise nazwaka barigi na raison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango nayi témoigne monene na nzambe ya ozana ngo azali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na Papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo ko gaspiller te contacter Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Mama Mireille, nde Mama Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tu kaka sana ku soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga baza na bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata baza na bonne éducation nzamba alobi senga kopesa eleki senga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Ya siège ya patron na biso papa Verkis ki ya mwanga na oya utotika biso pe ya sonam to ekutana na ba mama ya veuve nyoso ba ye ko lisa collègue na bango yango to lito banda opposer bango ba question to robanda na mama présidente na bango to yebite mwasi ya nani. Bonsoir, mes condoléances. Merci. Bonsoir. Tolingo s'est présenté, biso to ko yeba yo mais tam su bato bazotela ba ebité moi sananyo. Ngai nazali mwasi ya Mumbata Mambu jo poster ba bengaki les grands Muyaka. Grand Zaiko. Grand Zaiko. Oko présenté pe baninga na yo. Si nazana mwasi ya papa chef. Wa saki pa Elombe, nazana mwasi ya Kembo a travaillé par Gadia de Anna, moi ça ben Yamabo, Nazana Mepe Chéri, Empire Bakuba, le basiste, Nazana moi ça basiste et à Grand Zaiko, BA et JD a travaillé pour son anti-choc. Nazana moi ça qui est Sediambo, oh maintenant Sobayebi, Nazana maman bébé, ma camisole moi ça Danvou, Nazana maman Mati, moi c'est payé à papa Pierre dans la Académie de Beaux-Arts. L'autre là Nazana maman Annie. Oyo azali mwasi ya papa nani Alimaz oyo ba guitare nyonso bino bomona ba guitare sèche mobile nende mtanda ko sala on a bandal le papa Alimaz mama bana na ye wana opusa ni watu ana mwasa 10 jours ozaki guitare c'est pas chala mwana ouais donc ndé toza ba msuba yete mama Mado sans souci yete suite à santé. Maman msu tozana bango tozana mwasa lutumba ya ndombe ya ntesa donc baza ebele nama boza ebele bino no soto boza awa donc ba na mwasa joski bino tu boza ba première dame basi ya liboso mais comment maman to kende maman na ba question po tozoka ba nungu ezo ka trop koto na bino herbe mbene bino bazalaka sont vivants tangu bazalaka na bino boyebaka ke bazana basi mususu to boyebaka te. Koye babaza basi mususu c'est trop dur. Basi yango babalaka bango balakisaka bango na miso bato la non po nga netaka na mbanda te na to bango na mbanda te na yebi epete na otika pe ko luka epete na otika pe ko yebete po na zalaka na yete
soko lobi ke babala ka basi onyo somoni baza basi ya mabala ba mama na bana ndenge bavandi awa baza bango ba deuxième femme baza bango na ndenge na bango po bango baya koluka mibali na ndenge na bango po artiste basi baluka bango totuni question na mama po toyebi babala bino presque bino bo se respectera mingi basi ya ba premier bureau bo mona na kate mais ba o wane zakata musu ba moko misaki bazoye ba bango tango lelo ba papa bakendaka omona bango batu bayaka ko bima trop et ko botaka ba problème oyoka ngai pe boye siko pona nini tango mbena bino bazaka poni bo s'impose kate bozo bima bango batu ba mona na kali boso bino bozaka ndeti bozo se respecter neti bobombani. Mais maman ndako faut se respecter. Faut pas ça nous tenir kilo, faut pas ça mobile na valeur. Moi so abimaka zo mi l'accent mi so bataza moi sa valeur te. Parce que tant mobile ya balio azio na boko ya boti na yo, il faut quand même se respecter. O wana ko ya na ye amilaki si po baye. Mais tant batu bakufaka, deuxième vente ça été. Première ndé mutu ba vente ça été. Abandi ponanga soki azali soki aboti bana problème te bana baza ya biso baza bande kwa bana na biso ozomona mais soko boti note na moni o zéro le rezate ato beleli na yo to bengo ka mwasa makango ozomona donc c'est ça siko ko conseiller ba o ndeti mbena bona ba kufite o bazali ba précaution nini ba koki kozwa o ya yebi ken na mobali nanga zaka pona zo tuno question po tozo mona ba réseaux sociaux te bité so botalaka ezonginda pe kuna pe kofi pe na alia ezonginda pe kuna zo sa maboy lelo biso ne tozo yo kango e komaka lelo artiste azate komi yepe boye po tozo mona liwa nyoso tu ya artiste ezobima ka mbinga ya papa na so pe kredi pe asonam e wite pe ko bima to mona ki mama moka bimaki quoi ewute ko bima yango tozotuna oko conseiller bango nini o nani mbeni na bango baza vivant bazwa na ba précaution pona ba rival na bango conseil kana opesa bango le kwa mibali na bango baza vivant bango moko mibali ba s'organiser baye bandenge nini ke soki na azana mwasi msuna bota kinaye aye bisa mama bana na yeke na bota esika boye na zana bana boye po lobilo bitanga kokufa eye la ye mindondo te ozomona parce que soki premier bureau yebi na ye deuxième to pes exemple soki premier bureau yebi na ye deuxième bureau et là on est aggravé zawa et ça problème te et ça ka problème te mais soki siko ke oloba na yo te babimino ka den kubo na matanga ah ça fait mal le yo moko bando vanda pa lobi oni na omona ponga za président na viva yango pe ya belé surtout pas question na viva ka yango baya babwakelanga mwana moko bozwa ya za ofeline mais non na yebi mana ete na yebi te na zo boke na famille ya mbali na ponga nzanga muta famille te nga na kamba ka ba veve na nga makambo ba mabala batu na kota yango te le soki neti mutu akufi na oyo ta ndeko nanga o akufeli mobali na yebi aza ndeko nanga avandaki na papa nanga na kovanda na ye na sololi na ye tokolalisa ye comme d'habitude ndenge tomesana. Donc c'est ça. Moi pena maman la chose matata ye pena zo moi pena matata o bataki maman présidente ya tuka yo pena so zaki na pembeni ah ezaki ne deux fois te pona tayo na zo mono koli mekitoko esila te bongo sikoyo pona maman na biso rival ya maman ya papa Verkis yepe afandi aza awa poto monaki quand même yepe babalaki na yebite na moni na ngai ete nga na ye kotala maman lisi ya na nga na mesene to solo ane banda poto yango moni na ye maman lisi pe moi siki toko tozo mona koli na te na tefe ngai maman azalaki wa pe bakokana elongi na papa yebi kasi moi si soki bovandi na mobali moi si soko vandi na mobali il faut bokokana soki bowumeli il faut bokoka nga so na biso na kitai mona mobali na ba likinga ya pa na nga mkomso alobi ke bokoma kwa mapase donc soko wumeli na mobali bokokokana. Oui. Peut-être on a tel qui maman rolela mobile nanga bo mwana ngabi oh adlandela bien na famille yo akako yaya Verkis bonozo mona elongi ndenge moko makamu ndenge moko nazali pe na besoin na tia maman micro po na mona ki aloba ki mais na yebite maman présidente soko olobani botika ya pe manam eloko moko te kotala ebiso pe bana ne te kotala mais po nanga na kolinga avanda na okimia omoni
biso ba Congo ponga azamu Congo na ba Congo moi so akufele mobala loba pamba te boko futi ay ba mande belé pa ba bokulona aloba pamba te soki ba kundi na bango boko ko ya ko sala ba interview akoloba comme il faut na minute oyo papa zana na seya mabe na kuta koti mabeta zana na morgue do azamu mutu ya koloba loba pamba te na biso ba Congo ta ko solata na mutu te loba ke biso ba veuve nde to ko solisa moi na mbali kuta ko poussa na te mais lelo lokwa to ko sambela makamnyo se change abotika ya vanda nae abonga uti direct poto si ya uti poto avanda na poto ya vanda kawate ngala akala kin bomba yena papa baboti bana combien okotanga komba bana nae aza na bana 5 ya ba mikolo nyoso zo mona bana alili ya ye bana na ye oui mwana na ye ba mama mususu boko bakisa mwa liloba bozate ba conseil bo pesa na ba baninga na bino batika lo bazana na ba poste ba mibali na ba za mama OK jazz penda na yebi yo bandela sona na nzembo moko pona zomona ba mero bozomono bazaki somo ba vrai chéri bo mona ba vrai chéri po kanga ba prêtre ndenge wana fo zala penda mwasi okoka po fanda na mobala ba ndenge wana leto mona mama pesa mbote se présenter. Bonjour, maman Mampila Diamou Augustine, veuve qui est ce Diamou. La pesi bino surtout mbote. Mama lelo consoler muninga na yo, nenga fandi wana liloba nini okoko loba na ye, etanke nenga fandi na se. Bon nakobongisa nanu lingala no. Moninga na ngai te me kulutu na ngai. Mama Lisi azali kulutu na ngai vraiment ya kati. Donc ngana ali leki na ye ya kati na libala na nga pa kiese pona vana na kata libala na mérité ko vana mobala musicien ezaki ye na ba conseil na ye. Ye azakota lisanga musicien zaboye musicien zabo. Yangwana pe na méritaki na botaki bana na kati na libala na ngana kiese. Conseil kana opesa ebo. Eza makambo nzambe ekwei. Veuve azalaka veuve ya nzambe. Nzambe otosambelaka akotika kulutu na ngai te. Ako encadrer ngai pe leki lelo kwanga na kufela liboso nakotika kulutu na ngai te nakozala na ye na ba conseil nakolakisa ye tosalaka boye tozongisaka boye ne bandelezaka nango pasi mais avec le temps toko akomesanaka ndenge biso tomesana to conseil kana kopesa ye akangama na nzambe ayeba nzambe azalaka nzambe baveuve na baorphelin ici. Mais siko na rival na yebo ko sala ndenge nini mama mususu wana wazomona na te poto yebi soki ko kufeli mobali faut ko ya ofanda quand même ezaka mona ba cérémonie sala ka comme ça yesu ko afandi wapi to akeka ka bongo na ndenge ake. Mais mama wana bilobo tunyenga na yebi ete ngana bomwana na ngai le na côté libali pa kiese azobeta na grand maquisard pas verkis na yebaka ya lisi ko banda yala na yebaka ya lisi wana verkis aza jeune biso pe toza ba jeune malgré tout verkis azali kulutu nga akileki mais nazali komona ngai bana na yeba verkis na yebela ye mwasi musute na yebela ye ka ya lisi na yebela ye ka ya lisi mama ya Eli, mama ya Roli, mama ya VV, mama ya Fifi Solange, mama ya Kiam. Na yebi banda bo mwana nanga verkis mwasonga na yebili ya lisi. Ba wana musone yebi bangoto. Biso mibali biso ba artiste baza mibali ya misu kala. Batonda ka basite. Mais soka bimili banda ke aboti c'est rien. Kobota na mwasi ekolobelo koni. So boti na mwasi olobate ko mwasi na boti na badi etoni. Ezaka bisengwa mokili. Mais mwana na ondima na ngai po mwana sa botami aza ndeko ya bana na ngai na oboyete na minito bana nyonso verkis ya bota baza ya biso tokoboya mwana moko te bango nyonso baza ya biso baya balela tata na bango bozana ba secret bino boyebi ko kanga mibali makasi yo zwaka kaka bana po akokende suwa pi mto ndimi kasi eza bongo po na koboya te mwana so sabota na ozonga sura libuma mama neta atala sani matata atala sani
asabuta mai ngana kozwa ye po aza ya ngai aza makila mona bana ngai eza bon okoyebisa baleki no nini basi ya bamusicien oyo baza lelo bazovivre na bamusicien oyo baza nanu fifa conseil nokopesa bao bazokutana baproblème ndenge bino bokutana no mpe na motema oyo bino bozalaki nango bofandi bomonanaka te do bomitiaki na place na bino bomipesaki valeur na bino mpo ya lelo biso tookoka kokanga motema te soki bazweli yo kuna oleki na réseau sociaux okomi koloba ekomi guerre omikitisi okokopesa conseiller bango nini wana eza bozoba parce que kozala mwasi artiste eza jete alipa na kwanga te donc ntango yo olingi artiste fo pika lokolono koyoka libanda te komona mpe libanda te matoyi nokanga ata soki problème ezali ngano tozopotanaka na kati ya ndako nakotala libanda te parce que so natali libanda na mikitisi soki nalandi moto ya libanda na mikitisi na perdre mpe équilibre ya libala na ngai nga nazaka na kati ya libala na ngai eya butu eya moi nazopinga makaka yo nde moto kolemba ngai nga kolemba yo te po yo kuti ngai okotika mpe ngai yo ozosalaka oke na bare batali yo abiniaki ngani nga nafandi na ndako bien posé naza kolia nazosala makambo nyonso so nale nabeni mwa bofor na ngai na meli nasukoli nasali mwa maquillage na ngai navandi papa lera koya ata kutu nayokaki yo na bare bapesaki ye beze oyo toake soki aye ngai nakoyambe kaka ndenge nayambaka ye nakochange te mesa na ye natandi azolia ngai navandi pembeni nazopesa mwa lisolo kaka bongo wana mpe ata ye akei mais soki akei avandi akanisa bi te fo nazonga na ndako po ayebi na ndako changement ezalaka te donc kozala mwasi artiste fo pika lokolo mpo soki opiki lokolo te mama obebisi libala mpo biso toboti bana ebele na baartiste mpo obota 6 obota 7 eza jete yalipa na kwanga te mpe biso tozalaki bilenge toza lokola ndenge tosi tokomi boye te tozomona boza bavrai chéri toutaki mpe kuna toutaki kuna mais tozalaki na motema ya kokita na motema mpenza ya monene mpo ntango nasi nalingi mobali na ngai bolingo nazotala de gauche à droite te nazotala kaka libala na ngai yango nomoni tomerita mabala na biso tovanda na mibali na biso na pasi na bisengo nati ndenge bakufi batiki biso eza bon koto na bino bamama verbe organise ndeni organisation na bino bon organisation na biso yaya azali awa tozalaka na baorganisation na biso tosalaka ntango tokosala yango bokomona kaka bokomona kaka mpo bino bajournaliste jour nini mpo toya jour nini mpo na koyebanaka bongo lelo lokwa na nsima na te lelo lokwa toya oyebaki biso tokozala nayoki sango lelo dernière mais sango wana mpe koyoka kaka ndenge wana le tokoya kasi alinga mpa na yo te mpo biso basekret na biso ebimaka te tobetaka kaka kupapa esalami bagrand prêtre mare biso wana atuka bamare oyo nabaki bino bokumisa yemba nzeo moko ya mobali na atuka bana nzembo wana bolingo ala soko oyoki olobi mpenza atoki ayembeli omo mpe ya motema ekiti lokwa bana babila batikaka na ye nakoyebisa yo kiese nalembi sheri kobondela bandakana na banda koyebisa yo tika kotraite na baleki oyo okokani te lokolo olingi ye bovivre naswika wana ndiye mbwakela mpe bravo bomoni bamama ntuka baza na bolingo mama oyo mpe omoni so akoki kobakisa mwa mo akoki koloba mpo bamama oyo baza bamama matata baza lokola basi ya baartiste oyo lelo te bango bazali fo pika mpena na moni yango lelo bamare oyo baza matata oyoka ndenge azopesa basekret malgré tout tozoseka toa na mawa mpe toa na mpasi na motema mais eza mpe baleso oyo ndeti ngai na zwi ta mosu bino mosu bootala biso oseki kaka mais fo kozwa lelo mobali ake boye zala kaka wana nde mama lobi tanda mbeto lamba fanda wana zoli oza wana moi bonfort épée de fer c'est bon non ouais, merci puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe
infection urinaire, prostate, azoospermie, kobota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela. Et puis, difficulté à foutre là-bas à Minerval pour tout de suite au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu kalindambo. Nazo banga, kebana oyo, bakata classe, bakomanangona soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, n'a lancé message oyo na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengai. Pour na bande kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. So kinga simple individu, nandimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'état s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, ya osala ngonga moko, c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangamina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous naye na nziria wanaza na Sainte-Thérèse bapesi na adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui donc les besoins oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse le seul elle lui comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si Maniango. Exactement. Mais ça ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis Bango. Bango la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on se trouve dans mon big. Il y a un gros JB service. Et Zakaka, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamingité, Mokili Mabimba. Ah, une autre. Donc, à longo de Bishopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir, ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voisine. Oh, bah ça va me la métier. La métier, la photo. Place, il y a série, il y a côté Bilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Et ça, Koubé Tabango toujours. Frappe finale.
frappe na retour. T'inquiète. Ah ouais. Ni pe papa la so Chaka Congo, Bobby Chaka Congo. Mes condoléances. Merci maman. Programme et besoin ça la ndenge. Bon, programme comme tel est limité parce que c'est le gouvernement central qui m'a sécurité des arts. Au de plaisir félicitations comme ministre à CAC, à ministre des arts à CAC. Alors tout cela, je crois qu'il y a qui Cameroun il y a vendredi. À partir de là, on doit se suite pour déclarer. Si bah lui veut que ça soit couvert, mais l'État n'a l'obligé. Il faut mise à quitter la loba. Bon, on a quand même mercredi, bossala qui réunion, na réunion na bossola qui ni na bino artiste ni bazoyaka. Tout solo li que tous les musiciens, tous les artistes là ensemble. Tout longola mutute, tout baksa mutute. Pas de polémique. Moninda ka vi angoyo, tout zaka isikoyo. Tout coûte la kawa, je crois instrument déjà kuna le lobeti non on doit l'honorer si nous avons nos problèmes personnellement tout boire quand on vraiment photos à l'ensemble pour honorer papa qui a mon gars. OK. Banani bazo ya ka déjà bazo beta na artiste. Bon bis ngan tu wana ming na libanda trop toujours dans le démarche mais am c'est tout ça où me balo ya on a moni j'ai le Cambodgien c'est comme déjà mon parce que on réunion ou assez que bazo ya la réunion vraiment. Mais pourquoi va pimer le président passer par yo mo yakango toyoka ki totaki ba image pa chaque ko tout na bisote yo ngo to mo yo ngana ibinga ngote ngana ibinga ngote totel image benda bozava na mona zolela ba pimeli passer par ya Josar c'est ayi tokende ba bobi ba confiance boboaka ba artiste na so ba kolela papa na biso banani déjà ba ye bozo soana ba Josar pour Sokodat il est pas zaki na kata Sokoda bozo sala ndenge ni bon maman pour la vécu que mon en tout cas faut éviter polémique hein vient de la qui biso zokenda ngo mais regret les alliés que via que mbango zaki na besoin nan parce que mutuana on parlait de mal de vécu mais azaki mutu ko malamu dernièrement tout le monde s'est pas fracasseur à ça là qui presque 2 mois à mort tant non tu peux vraiment mutu tu peux vraiment si tu ngai personnellement vraiment ça c'est choquant là zanga en tout cas Babi premier producteur la première producteur en Afrique centrale premier producteur Zaki tout le monde a lobby bonga la terme biso to ibana mikena tuni bo ba jipenso ba yaki sima yo ko confirmer yo voilà estimate bango ba bani na 45 tours hein oui bien yango 45 tours non yeba ndeni yo tele no ba age yango te 33 tours vraiment à salaire ils sont oh édité presque tous les artistes banda ba Kale Jeff ba Taboulé aki mele trop très maillé trop premier producteur yé mutabanda ko même biso ba diamba ko teka na poto yé boy mbongo non na bi oh papa Franco te babité papa Verkis non koko sabiso makambo la le miki teza lisolo to beta ba histoire nga wana na yebi makambo la yo zo apprendre ngo hein yo mbiaka benga na apprendre ngo yo zo apprendre yo kolo kwanga non yo zo apprendre nga bien nga na yebi Verkis comme un homme social un homme qui a entrepreneur à munene azalaki ko encadrer jeunesse en tout cas azopesa musicien ba instrument ba mituka banda en tout cas mutu masalango te mutu masalango te mais na réunion na bino to leka ndo yoka ki ke gouvernement mo linga zwa makambu na mais bino ba musicien bo lobi te bango pe ba liaka biso moko nde to salango non bolongola kaka mbongo hein ata ba biso ba million ki bikama na zonga te gouvernement ils ont tous les obstacles gouvernement et d'Arabiso mais biso ba artiste pe ils ont prendre et donc ils ont éviter ils ont prendre makambo ibimeka ndenge ya des fao et donc ils ont éviter makasi na matanga avec en tout cas la wal va de terminer en tout cas image wala des fao vraiment ya so matanga ya avec et ya teboli la ndenga bien pour to ka déjà lobby $100,000 déjà mon compte a signé adesha lobby ngo luka ya ebisa luka ye a filmé nga personnellement nga na uti na ministère du budget finance na moni document là te nga mona ibaka makambo na nga na moni document là te en tout cas, rien n'est encore fait. Pour faire information, dossier ça n'a primature non. Et là au moment où on a signé rien. Le wana va la contredire en tout cas, c'est faux. Ce que Bimina non sur la charge wana aussi. D'abord, l'État congolais appelle ça la famille biologique naïe. Le bisou qu'on a bon tout ça qu'on a bisou non. Vraiment
Fekis ezali mulute ke to senga ba cotisation to ndenge tosalaka mais l'état ko sala ba obsèque ako honorer ako benga ba musicien bana ba ko beta ba nini en tout cas c'est très bien. Ndé ba décorer déjà ba sala en soutien. En tout cas, j'ai insisté. Fallo alu kero moko kaka na signe honorifique ba décorer de ce centre. Ba décorer ça la ngo des fois. Non, c'est possible, c'est possible, c'est possible. D'accord, mais besoin matabo qui ça la reine to ko yate pour besoin d'artiste photo yato zwaka. Non, ils ont un secrétaire. Ah OK. Ils ont secrétaire, mais seul regret avait accueilli que Simoni Saxon pour ça. Ah, vieux verti satiki biso atiki Saxon d'ailleurs. Ah, mon vieux yango. On Saxon yango il fallait qu'il a remettre moi pas président de la République. Il fallait premier Saxon yango oyo balbaka nini et loko ni yango ni non o ba yimba mabele sasa loko eloko etoma bandako eloko oyo aobango bango yebi ngo meyema be eloko oyo voilà eloko yango voilà yango eloko oyo tongi bandako comme si Fekis yango yo vraiment que regret na yeka ngo akenango il fallait à remettre en pas chef d'État et que la musée nationale mais de toute façon la cérémonie officielle en tout cas va remettre en pas chef d'État et que la musée nationale. Merci beaucoup Chara Congo papa na mono bana ko yemba nzembo wana na komitunaka ngaye na komitunaka moto moindo auta wapie auta na lola moto moindo auta wapie Zambe mpona biso ba mindele Mama Zambe mpona biso ba moto moindo ngaye na komitunaka ngaye na komitunaka bode na tirensembo iye ne mutazo banga aye na komitunaka aye na komitunaka merci Beshaka nzambe nzembo kanzo tama interpréter loko baka ta mwa yango mema lobango aye na komitunaka aye na komitunaka aye na komitunaka moto moyindo na komitunaka ça va alors nzembo oyo je crois que papa que mwanga vraiment que azalaki excommunié na église catholique pour nzembo wana soki l'église catholique sala changement na ba ndeko yembela banzembo ba rite congolaise ndeko moi bilamba wana c'est grâce ya mais c'est kamwanga en tout cas vraiment to senga ba konzi vraiment ba honorer dima parce que ya kotika libérer l'histoire jamais to assume to kola kamwanga na matete c'est ça mais tout moni mama ya mibalete mama tozalaki na mariage yo tozalaki wana pareil mais tout moni abenga na ko na to matalikolo tozana yo OK merci